Salut monde entier, salut à tous les internautes qui nous suivent à ce moment. Donc, heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre cette belle émission qui est présentée par votre frère, votre ami Koulabos. Donc, je vous demanderai vraiment de vous abonner massivement donc sur cette chaîne Congo Zibulameso TV pour avoir toujours des émissions de qualité comme celle-ci. Et puis, quant à moi, vraiment, je dis un grand merci à la patronne, à la reine Umba Adeline et à Maestro Katuseko à Hambourg. Et puis, un grand merci à toute mon équipe technique. Là, derrière la caméra, je vois Glody Ibaka. Et pourquoi pas dire un grand merci à Abir. Et puis je dis un grand merci à mon ami Père Alomine à Londres, le grand peintre. Olingo Bongsa Palé Nayo, contactez Père Alomine à Londres. Et puis un grand merci à Jocelyne Ikwa, des fois parent belge, Nakata Belgique, passeport rouge. Un grand merci à Joël Manzekou. Un grand merci à Émilie qui est puis aspiré de le Baïfal. Aujourd'hui, donc, notre émission, donc, n'est pas une émission comme toutes les autres émissions. Donc, aujourd'hui, nous avons jugé bon de recevoir pour vous un artiste et musicien qui évolue seul. Donc, il n'est pas vraiment une figure à présenter. Il est déjà connu dans ce monde artistique. Il évolue déjà. Il a des titres, banini, boyebi. Et puis, Azana Bisolo na plateau, autour Betanima Solo, Boroyeba, précision belé, Borozwango, et Painaimoko. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un artiste et musicien. Directement, je lui passe la parole. Bonjour, Blana Moussaka. Bonjour, Koulabos, journaliste à Bogar, PSP, déontologie, Vandana la sentir. Non, c'est la faute d'orthographe, mais la sentir, que Bandelti Souka, c'est bon, quoi. Mamba, Bofus, Azala, trop, Kitoko. Merci beaucoup, Blana Roi des Arts. Blana, c'est toute première, tout Yambayo na émission, c'est plus une chaîne, c'est Congo Zibulameso. Tongato Solana, moi, Mouké. Blana Moussaka Zambali Bosso le canal chaîne Nabiso tonga ki o se présenter et pas abatu o balandaka biso sika na chaîne Nabiso bayeba qui est Blana Moussaka. Blana Moussaka, simple musicien, chanteur, parolier, compositeur, artiste et musicien congolais de Kinshasa, né à Kinshasa, à Nobinomo Boyebi. Je suis moitié du Congo central, moitié Moulouba parce que mon père il est Moulouba Moukongo. Donc, Blana Moussaka Ewana, chanteur, musicien, compositeur, donc, tout cours, présentation, tout besoin dans le monde, boyebi elongi ou bien, Blana Moussaka Ewana, rolonga linette, pour respect nabino, Blana Moussaka Ewana, Blana Moussaka, fils de Blanchard Moussaka, du groupe Wenge Musica, BCBG. Blana Moussaka, c'est ça la présentation que j'attendais. On se présentait bien que non, le fils de notre vieil Akitambo Blanchard Moussaka, donc je lui salue. Blana Moussaka, ça fait combien de temps déjà depuis que vous évoluez dans le monde où la carrière solo? Bon, la carrière solo, son habit qu'on évolue dans la carrière solo na bandango depuis na début na ngapo. Après que l'on aura ba chorale na biso avec l'église, na zara dana ba décision osala ba recherche na nga na ndenge na ngai bon koka drama ba massa na ndenge mo ba tinel na ndenge ba sima ba parler mais après ko olimbisa nga na moi malade. Après avoir ko leka na ba groupe qu'on soit décision ça la carrière solo ngamo ko sikoyo nazo pena charge à makambo ngana bimisaka ba single ba disque donc déjà tokomo kende déjà ba 4 à 5 ans 4 à 5 ans Blana Moussaka surtout zongi si mato ça rétrospective 4 à 5 ans déjà le vieux Blanchard Moussaka déjà à côté mais pourquoi ne pas passer par papa et puis on intégrer BCBG après aujourd'hui là Moussous bon na répondre à la question trop malgré non na répondant au na koloba j'espère pas que ba tunio so basara na snel ba na bango pe ba souhaitera ba sa na snel musu pa ko ponane régie des eaux musu pa ko ponane que ça en étant entreprise mon cellulaire musu pa ko ponane dara choix mais BCBG c'est un groupe que j'aime beaucoup na linga orchestre na makasi tara na tangi na balar na bango na koli na balar na bango na beli ba tretanga na balar na bango naleka po ba vero jengando papa na ngai na zwaka so basket eza na zwaka naleka po ba chief segen na zwaka ba massa na ngai ba animateur tout donc ils ont une grande famille mais na souhaita ko sala wana temps mususu ceux qui perd azaki quitté mon musique congolaise ils ont différent na ba musique européenne vous comprenez comportement ba gims na ba comportement na biso ya vraiment différent mon père a ça pembe ba mo boyeme jibe papa chéri jibe piana présent que je salue mon père fa reprocher tam suna rigueur devant aux asoni donc après na ça mbeba tétité simo il faut ba révoquer na groupe bando yo kadon et comment créer conflit mo boy ko boma pe boulot yango na souhaiter té ko intégrer Wenge Musica BCBG mais na ba concert na ngai na yemba jibe pam na sose bako tiaka feuille de laurier basoso bako bakisaka
kibe magique sina bolingo batia kanini ye pour na convaincre motema ya da bombole na mérité pardon nazala libéré et comme elinga isani mingi ye kotanga kakombo ya moto alingi ngai te raison nini na inventé na mérité pardon nazala acquitté donc comprendre on a un mouvement na biso là na musaka koyoka oboye donc tu chantes bien papa chéri parce que air vieux mo vendre rapide moi na muto à travers paiement na papa chéri maintenant les autres bénéficient na générosité hospitalité ya papa chéri entre autres ba vibratoire ba métro pourquoi ne pas yo un jour au profiter ni loko wana que non d'autres ba par rapport non il y a lien où les papa non a papa chéri il peut profiter blanc na musaka ko akumne pe blanc na piana tu chantes à la peau de papa chéri. Omoni na rolo banini ba petite sœur na ba Daïda ba Soraya bango bana posa te forcément ba benga bango ba piano pour comprendre que ba na JB biso toza déjà bana JB donc toi tu na posa ba benga biso ba blanc na piano ce qu'il faut tam suba mona ke papa chéri o chabiso poa soko chabiso poa soko zo na tête a bien fait boye eza pona père nanga za travailler kuna ndamba ba salaire azo wa futela nga ba chiki on se comprend bala ba salaire a futela nga ba bango so ba bénéficier dans la générosité na lelo nga na bénéficier na ba école primaire sur le plan musical son azangi forme na kale pena na la forme te batapoto pe ba yininga ba otindela nga te temps mususu mikolo ata so ba indisposé ba tindi trop ba pemi la genda pa chief segen na zo forme na genda pa papa na ngai musaka na zo forme na genda pa papa na ngai Roger la relation fraternité on parle de la musique mais la sap faut pas séparer la sap et la musique on se comprend papa oui mbaro ça dans mariage Joanna pour être musicien faut savoir s'habiller savoir s'habiller même mettre guine sur un sapé comme jamais on se comprend pour une émission nous faisons notre propre non ça fait partie pas il y a pas note musicale mais ça fait partie de l'esprit musical donc bazo changara point de façon que un jour tout le monde non un concert organisé Blana Musaka chante papa chéri bon on souhaitait sauf na ba producteur ba ozabalar faut beta na ba norme mon papa chéri tara ou mis album n'est pas linga norme on comprend na boya beta papa chéri boya beta album mon boloro na benga ba usage unique album ba chinois comprendre misinze moment ba après 3 mois beta asouté ça pas de sens ceux qui n'ont beta concert on est à concert mon boy éthique à la immortel soué nanga pour na oyemba papa chéri na niveau mon boy na yemo place à na parler à lobake ah banana beta Zénith banana beta ba concert boy hein Pecho pas parmi ba bien coup de chapeau na ba massa ba yemba qui est bien ba vibrator je vous salue bravo vous on pas reconnaître grand bon ba vibrator je vous salue ba métro je vous salue mais ngape na ko tata parmi lycée ba to ba osala ngome na lingeza na norme na zana na makokite omoni ko interpréter JB faut guitariste alia kitoko clavieriste alia kitoko drummer alia kitoko pour pas reproduire penatara album ba fait de l'amour ba TH vous comprendre donc na lingana comme na la to avant ya ochanga pa bolimbisanga moi grippe tout ça avant ya ochanga bala ochanga pop Jésus Christ abina prophète wabi o zanona maboko ba bakselae mais oya kozanga ngo ba robotola na oya zangi wana engolo banini moto azangi elongo na maboko seka koza kana souffle do ba robotola na souffle de vide okufa po aza utilité na mokeli ngaso na préféré na zala ata na fond moko boya départ pour soki na sala concert wana na souhaiter pene zala bon concert on a souhaité pour kalaming n'était bano bana ba mikele batu bana ba poto na annoncé déjà d'ici peu tozana bino côté moko kalaming n'était pena tozana bino côté moko to préféré tam to ça on a ba LSC to na ba Élysée Montmartre to na ba Zénith to na ba problème na Olympia to Zénith de Paris plein atana bino oyemba te na loba kaka ba couple za ba problème ba ba résultat ba solution bato bana ba problème mo boye o ya tam spirituel pour mikolo na komi spirituel je viens de faire 6 mois na Kamba togoya wana donc togoya wana na Kamba blana tozonga sima muke les années passées au tout les makasi tout monde a pembeni ya déplique les gens s'attendaient que non na disque ya déplique et puis donc voya blana musaka mais boye kaka oui tout monde a lisusuté oh mais na disque ya déplique voilà ngeza presque na banzembo tout focal sifolie mawa ya Mosika no 2 minutes c'est ton akokyo comme squelette importance nanga na mboka bawe kozala te nzamba kolinga te koyamba esprit na ngomboka waye c'est qui
Blana Moussaka. Maintenant, parlons de Yomoko. Tout le bana Yomoko. Tout le monde a compris ça qui type moko Bondela. Bondela. Et Kewa Peza Wapi. Bon, Bondela, ils ont une chanson moko boy. Au moni, ils ont quoi na repose na adage to le rôle Kimbangu le roi Jésus-Christ. Vous comprenez? Baza bana mo bota mara na facilité té. Ba émerger na facilité té. Vous comprenez? Mais local là, je suis sûr local les anzimba ba chinois té les États-Unis té. Talanga za déranger na nzembo ana na comment na dame na déplacer na kedam sous point noir. On comme le point noir. Ah, frère. Ah, mokate promotion plan wana ndenge nini. Ah, takuna na téléphone na télécharger yango. Donc pendant nga plaisir Michel le roi ngai balobela nga jamais yoka kolela ya mwana. Na mutu mo na point noir, mutu mo na Cameroun, mutu mo na Sénégal, net ko ba chobenga ngai na ba 23h ati ba 2h na Suède. Masa mwana na Suède sanga na Suède nzembo na wana betaka fort, auti Somalia yoka ngona ba Somalie, c'est déjà plaisir. Vous comprenez? Et Bondela a souffert moi problème mo boye promotion. To banda qui est promo binakin, c'est le monde en envers. Vous comprenez? Ba trace qui to koye a na Kinshasa, soki grâce à nga c'est là promotion boli msanga la publicité pour tomber na chaîne mususu. Magoza presse en ligne. Ba trace qui to ko ba a ba singa solarté. Ponzembole kana TV. Vous comprenez? Ponzembole kana TV. Mais contraire eza na ba chaîne na biso to na kin pour l'exanzembo 4 enregistreurs na mongo pese $50 ba 4 na chaîne moko. Donc, on a $50, faut savoir des ça. Sauf que ça, promotion a 10 chaînes combien. Moutoro angai, droit d'auteur, banana botamano, na zoata $1 droit d'auteur. Vous comprenez? Bateau bando changa poa, bateau changa ba poa, baba producteur, te sont des mécènes, bateau ba papier les rois carte illimitée formé la souka. Moutaleki roi Maroc na $1 na compte bancaire quoi. Wana na saluer maman HPR do masalangai, premier ministre José Ndombe te belé bozana Maroc quoi na saluer bino quoi. Ba bateau mo bateau changa poa. Mais bah ça va producteur producteur à quoi assumer charge ya promotion to ya duplication album jusqu'à c'est que album on a fait comme à niveau mon boy mais bah mécène ça venant kemba ah vetan azangi tam sous basket ça tam sous azangi bobo ah papier les rois venant en carte illimitée blanc na notamment 3000 offres Zoa parler, aussi peut parler mon abakin ba garantir comme ba 10 à 12 mois. Aussi peut parler de na ma 800, au lieu ba registrer na ma 50 sur les libango yanga na papa chéri te na fali pour partir. Je suis ni fabricage vraiment bolimbi sangano na gagner l'art na ndole. Oza ta ba 30 wa mikolo moi ba zongi sango ezo beta dans ce que sili ba registrer à Congo ba beta la musique na so TV la comparable on a ventre na libomo. Ozo on peut pas ça ba tu merci ka ya minute. Ya libumu pena soko nzal soko liaki na 12h s'attendre ya tito ma 21h a olela donc bango ba bongo donc malembe bino boza taka olobeli yango déjà c'est ko yokango non na tindela ote non na telisa ote déjà tourner ngango bravo quoi pona nga moto ba lobela jamais yoka kolela ya moi no bito akombe parce que j'ai fait des recherches moni na toza ebele na booster chaîne te na booster le côté maintenant na combien de vie na YouTube na chaîne na nga moko tu on comprend. Open a tindi batu, bo s'abonner na chaîne na biso Congo Zibula Meso. Autrement dit chez nous les bateaux là et les baluba lingo lobake Congo faut fungola meso. Bo s'abonner massivement blanc na mosaka mtasengi beno. Et le comme ça nga parce que moi na ba page ba Facebook, to na ba 5000 amis. Au 5 ans camarade on debo 5000 wana. Boke kana kacha page na kacha chaîne na biso bo s'abonner pe 5000 années ba ah muto tuno pena yaya basabona ndeni nyo ya zaka mkoto okuta na bola sanga ya na eba te lelo ah ya comme batele de formation chance to zanango président na biso za diaspora azana maîtrise à mamba réseaux sociaux to sambela fongola batele de formation sur le plan réseaux sociaux pour so to komi mutu to na chaîne na okota la muto ge marché le soupa liaki li pata za terre donc Bondela souffrir li kamba bon donc tous au moins extrait comme quel royaume ça ah mais c'est Bondela batu ba yo kango muke après to continuer la biso Mbanda kola na titi kwala o matise mbetwa resora kokita susute confiance pa kialimeti 3 jours na basama ekopela susute ama ya miso nanga ekomi mvula nowe argasiele boko bima Bondela bebe na yo wa Alpha Kabasele mama Jordi Juventus na grâce Alpha Kabasele zamba mokote ezanga matiti boni nga moto na zanga mabe une fois t'avouer ta moitié pardonner na senga yo bolimbisi olimbisa no ngate do plaisir na nzembo ezake masala nga bina fila sa succès do atamboli pe na blana vous comprenez oyo mutu mo bakuti chantier mo boy
inachevé te maintenant esilité mais tam so azuma koki mo boya otonganda ko mo atamboli bla na comment na sens que tenga pena polémique mikolo atamboli bla na comment faut expliquer que non atamboli bla na boya kotambola sans polémique il a fait il a fait du plagiat à peu près Bondela mais c'est pas vraiment Bondela mais à peu près Bondela sauf lui il a touché du Luambo société, la réalité aux dans la société. Mais moi j'étais plus métaphysique sur le plan texte. Mais sur le plan mélodique. Mais so qui bati qui est le ronu na route. Ah c'est mon nom c'est pas mon choix titre na mon choix. Et oui, mon frère, tu aussi ça n'a rien manqué mon nom. Là la mosaka to kenda parce que tozo kenda na sima yangonga. Là la mosaka maintenant et ça la konde ni. Un artiste bourré de talent, chansonnier, parolier, mais maintenant là au moins là que non. Ndenge baninga bazo évoluer, s'il faut citer na batumsu pour pesa banzembo pour ne pas citer l'air non. Batumsu pesa banzembo, ils évoluent, ba OK musika, maintenant yomoko. Ça ne te dit rien. Bon, na roloba, to botama même jour té. Tokufa pe même jour te ata ba mapasa bana différence ba ya bangonga ba botamela omoni tokoteka biso tu ba fufa pembe mais sum tasuka na teka ne fufa dia te noir mais chance na ezake na moment wana roi tamso na problème on a pas obela to bana bazonga chik zamba pamboli journée na ba baliara fufa noir ata ba yo regretter mais l'essentiel ya bénéficier dana bénéfice mais ba fufa pembe toli na lobake naka jaloux te ya bato ba bonga pona proverbe to lo ba sepela na ko bonga ba ninga po ya yo pe komi pene muto sepela na ko bonga ba ninga te pa bonga te cœur noir ozo comprendre o kimi sangingi ba mauvais sort nga sepela na ko bonga ba ninga so na omona muto lo masa na nga le roi Fabregas azo régner o wa komi président abimisi ba master appelle le roi biso coup de chapeau à créer génération à lutter contre le chômage bravo so na moni ba déplique ba zo émerger. Bravo, namoni bango tu bazo émerger pour ngonga nanga pesa. Mon cher, mon frère, je suis un jeune, balobela jamais yoka kolela ya mwana. Mais aleka pa batwana nyonso azwa chance wana te balobela yoka kolela mwana. Ezateka ke po batwana ba ki mabe baboya ko fule non. Ezapé tamsunga pe na koza na mabe na ngamo quelque part tamsuna ignorer pour mtaye ba malamu mabe na ete. Parce qu'on comprend déjà des tétis banini. Oui, on se comprend. Na loba moni ba talent bazaka compliqué. Je te dis, moi si soza kitoko c'est ka compliqué. Basi tout baraki to ba compliqué ba génie bazalaka compliqué ba talentueux nozo mona na ba très compliqué net ba biso na rolo baboye ceux qui bazo émerger so nga nazo émerger to na émerger te na croire te po na za jeune moko bo na yebana na no penate na yebana kate na muto le roi papier le roi carte limité anima ko croire na talent le roi ngai atindelanga pena $5200 ceux qui na kosi benga HP Redo qui est ton frère de la famille, vous savez que Blanabi a $5200, il y a des coups. Pas d'ailleurs, diop, mère, on a pas ça, na PC Mbote. Mon roi papier le roi, prêtre le roi, y'a na Ndakala le roi, ngaya sa baleine. A Roumla, ba baleine, te ba Vinsone, ba Weranson, ba papa chéri, ba Fabregas, ba baleine. On peut na croire na Ndakala le roi, ngaya. Ya ibsenga ke alingana na mbika kosa fe na kata mbika ça bien yanga koyana bandaka ko 5200 par ba 500 ba 1000 ba nina tindela ngai o mona ke clip sama na ba norme na déplacer ba réalisateur ba nani na me bango si ba point not tourner ba clip so mona ba tuloko ba Alpha Kabase le bota ba Minerve ser na ngai ser na mai apembe le roi moya 12h ndako lèvre rose ko libomu seleke ta palin quoi. Vous comprenez? Na rolo que c'est Roland Dimam to roi ngati ndela ngata msu 40 kg à forme. Couleur batamo botondo kutana bino betam su kechete ngama. Bodia mabe sila mai. Faible commence. Vous comprenez? To so comme bana brick moko mutu to na dépend. Na to ta clip à Fat lobby na YouTube na ba minu na lela tellement fort. Na ndota clip na lobby. Ah, na mo blangi ya zara noir lokolo ngai. Polo pe lemba. Mina bunda peti akoma penaka afat senior pe mukile confirma donc mutoko Alpha Kabase la tinde nanga fort mutoko Hélène poser Kabase le HK mali bosu na zwa koli na mamba mikili Hélène poser Kabase le HK atinde langa pena donc 30 kg ya forme yekim Alpha Kabase la tinde langa 30 a tinde 20 ya na ngwa be na lata bona o calculer non lata nini oyo ponga na batela gelamba fait beaucoup la scène biso soza parcours te même chaussure là tamate li papa toujours on comprend donc pièce nzoto bisa mungu yo bebisa bilamba donc tara pièce ti le jaka et là sikati
il a tama dans la clip bani donc pour on a bongo déjà na so banda kuna ma mission moi ayebani te ndaka la lokola nga balobela jamais yoka kolela mwana coup de chapeau babina filé non c'est pela na ba vibrateur banani bazo bena silence d'un côté mais tout na tête pourquoi pas moi. Non, pourquoi pas moi nga dasko Jésus-Christ fumoki mbangu simoki mbangu l'homme de 1921 muto a génuin histoire a mindele na mboko alobi na ngasko yoka kolela ya blana atana raté ya papa chéri ya na sous gravité pour y dalobi yoka kolela mwana donner na bona uti kamba na ina yoka kolela mwana siko bo yoka parce d'un côté de yomo bo peut-être ba master ba toucha côté moko boye nga na toucha te s'il faut dire parce que batu ba la biso sans ignorer que ba non la musique congolaise pour na accrocher il faut ba pratique wana ya mulili na fétiche et consort croire lo na biso que ba journaliste le roi yo ba ça non peut presse en ligne kula ba te beta mso azo ignorer na go beta peta mso parcours no muke kula journaliste karaté pour presse en ligne comme na buzz. Moi je te connais au vidéo ba chikino ya journalisme déontologie pena oyebi yango OK ba stage ba mirador na banini si lelo kutena ba presse en ligne bo na ko lo ba bo question na so eko échapper ngate na ko lo ba rappeler ngamo muke non peut-être o ba keno ba ninga ba toucha place boye pour na maman fétiche mon frère ba journaliste le roi ya presse en ligne pe bana ba gwa bazati. Oui. Mais tam si yo zana ngote mon frère aux achebino te na oti ko luka opa na yo do futelaka c'est quelque chose déjà vous comprenez ngona ko lobake musique oui ezana kisi eza nzambe fazali kisi eza pona bato ba kwa nango songa na bike nzambe le tout puissant moto asala satan ababwaka na mokili parce que jalousie ka moto e ba sali moto babike faut s'incliner devant moto l'homme est supérieur aux anges. Ya boya ko respecter loi wana ba bengana e est-ce que ninga ya na terre bo ngana ko ya suko luka partenariat na e est-ce que ça peut nuire ngai to pesa nga vie vous comprenez na bite ke lokwa muyomba linga pona made sumingo so ezan poisonner za nzala olia kaka vous comprenez on touche à père na kasa plana ya ona bike Satan le rôle pona made so ezan poisonner atana muyombe alors donc na ko s'approcher na ete ngaka nzambe ate umela ko iponi Satan a bilo mobo pourquoi approcher payer mon bébé à 3 mois après ce quoi ngantolo les compliqué digestion vous comprenez Zamba e ba so pa molibla na siko na $1 million na ko pe sida na sisipe carrière te vous comprenez Zamba bi ke te bla na niveau na e so na pese so ebele na lukile so ata moi 20 000 dans la maîtrise nango nda to pe sanga ba 5 000 ba 10 000 a ko pe sanga sous 20 000 30 000 so bandinga maman 500 000 ya faut ba gérer nga makasi po na ba pose belé ponga lo bana proverbe nzamba sala nyonso eloko akoka aussi sa te mais eloko abeta kara si sa te za posa kula ndeto sene mission bo lobo za suna posa to sala kaka parce qu'on va moi ça ta biso je t'aime lobo za suna posa biso ka je t'aime de loko si la tête kala ina chef za posa tona ba posa bele nzambe ka ndako 600 ba kosa ote succès ya nzambe eza ya nzambe abaka dongo yango akoma moselu taneti kitoko te balobi obenga biso ba UPA okasika ndako nganga mabeta na bakino bayoka donc nzambe pas ça la mon frère croire pena ngana édition. Merci Blana, c'était un réel plaisir vraiment pour ngai ko yamba un frère donc qu'on s'est connu depuis donc ndeto komi boye salinge sengo mingi donc nasi aspiré de le baifa pe place à vendre à CPLI papi le roi carte limitée bilanga ya dollar vient na place pas vendre par CPLI donc Blana to le basiko kamba au comité des jeunes musiciens, autrement na Kamba. C'était Félix Oisé quoi, invité officiellement. Mais yo, officieusement, ok Kamba pour 6 mois, c'était pour faire quoi là-bas? Bon, quoi non, ok. Ce qui papa n'a pas Félix Oisé quoi. On a ben bango Becherel, papa Lutumba, azal le roi pronom personnel. Félix Oisé quoi. Papa n'a pas Moussaka le roi proverbe. Nous avons parlé le roi verbe. Félix Oisé quoi, papa n'a pas le roi terminaison. Bango de Bangloba Becherel. Pour tout ça, il y a un miracle, le commun est comme sur la Bible, pour Bible, c'est pas clôturé. Soit bien si papa, je crois, Félix Oisika officiellement. Toi, niveau montagne, c'est normal. Il y a besoin de te reconnaître. C'est que moi, j'ai vu et j'ai vécu. Na rolobango na mikoleroya. Bako saote. Ngai na oti kuna na kamba. Tale logo ya liboso étonné nga selonga. Naleki na ba secte ba religion belé notamment ba Vuvamu, j'ai fait de Liloba, na la catholique, na leka ba place belé to luka petro, ba islam. Mais o impressionné nga ezake. Nga na croire te ke gimbangu. O azaka na kamba wana o
akufa bacha wana ezaka na ye selo ba doctrine mususu baloba ke o bacha wana ezaka caporal mo boye ye da ba mindele bakendaka ne poto mon frère mus nango mo eza aveugle na komi wana tokute na grand prêtre et mon papa Simon Kimbango kiangani ya mbinga ya binanga na epe Kongo paloya tala ndo tangisa na o nazala na o na oluka asenga na biko no ye oye no oluka prière te loti oye ka po mona corps ya papa mais o mona ngo pe batu basimba ngo te na passe mais yo cadeau na osala yo o simba ngo sauf ko simba ti ota parti ya poitrine mon frère na komi pena na Jérusalem Nouvelle Jérusalem ba na moni na kati wana na temple batombo mwe belé ba mausolée o ba menga kilongo tu comprends ki saint kilongo qui est un préfixe ya kozala ozo comprendre et kozala saint ozo comprendre to iba préfixe otangima ba chiki ta to komi wana pena na moni pena go na koti pena kati na za moi rapide na ngombe na kati ba tata pena ba cercle yango za net automatique ba fini fungwami ba abisenga bi approcher ye mona koteka umeli ava biso kota approcher ba longoli pena cercle pena nini pena ke couvercle pena grand prêtre oyo mona pena na ba photo wana ye pena lisuma ko kangama lisuma ko fungwama mon frère eloko étonné nga na okosote na simbi liboko na ye à droite abi simba liboko na droite ko simba poitrine te na simbi liboko na droite omoni muto akufa arapio vous comprenez mais ye a garder même chaleur na muto aza vivant abi papa yango boy nga na simba ko ta poitrine ta msusu cœur pe zobeta ya ndira kufa te mais corps nezala corrompu te basala ngo ba intervention mboma te eloko te mais dena bimbo na za subla na kala te so bena bo zelanga na finga raba to no batama salanga fabricant attitude moupe quoi moupe attitude donc to finga sauter to beta la musique. C'est ça que nous voulons donc dans la musique congolaise, la génération ba jeune même chez nous les journalistes inutile à finga sala musala so eza bien batu ba lingo ka na ndengo zo sala problème kendi n'est pas problème kendi aujourd'hui pour finga moins encore bave balukuku ba papa na biso na basala ngote pour na kofinga blana. C'est un réel plaisir vraiment pour nous de te recevoir. Nous sommes arrivés vraiment à la fin ya entretien na biso. Un dernier mot na ba fanatique nyos to balinga blana mosaka o loba na bangoni. Dernier mot eza non premièrement boyo baké blana mosaka ko uta kamba ko ya bato to ba be numéro na ngakala eza na ngokaka me na longolo na réseaux sociaux po batebele ba na tendance que blana mo impoli blana mo boya mankata tana e donc oya ngana père eza ya parler to te ko senga beskize eza folie d'enfance ozo comprendre ya ibo mwana mo boye oko avec mukolo na âge mais matirita makambuta msozo yango te na senga papa na pardon na senga BCBG momba pardon soki ba otu na zokisa ba fanatique BCBG partout na monde baza balimbisa ngai elobi te ke blana longo petit ka ya fali pupa alongo petit ya faire gola longo te bango tu ba fe nanga baba papa nanga bon blana mosaka eka kolobela ke numéro na ngai sika non na maîtrisant bena bien te bolimbisa nga quoi na pesa bena numéro na ngai donc numéro na ngai sika ya WhatsApp eza plus 243 90 64 95 54 86 plus 243 90 64 95 54 et plus 243 90 64 95 486 donc plus 293 et qui me les sous-souhait vraiment bolimbisanga ya bolandela ngata na montage na pe moto plus 243 90 649 54 86 plus 243 90 649 54 86 na pesi ba tutu na Paris ba mbote ba ebele Reed Boy donc na signaler ba na signer na label mo na Suède kala mingi te rozana bi na mikili to lo bango déjà kalate donc Reed Boy place azali masana ngazo ya kala mingi te na deux containers ya instrument pour na blana donc plaisir déjà trop na pesi mote partout dans le monde HP Red na bandeli susu ba Hervé Lukusa ba Patrick Waik ba Ben Waik ba maître Waza Nzambe bo soutenir nga donc até moké to lera seul maître Kabra ko na ninga mikili donc place oza ba mbote trop blanc na mosaka yeyo philosophe musicien quoi. Encore une fois, merci Blana Moussaka, tout ce qui est là, vraiment quand on nous, vraiment Congo, Ziboulame, à chaque fois, aux en apposant à Bisso, bien ça, donc tout travail bon, tout travail moi bon. Na CP lui quoi, il y a quatre exactés, mais fait la sorte de phase dans la kin, tu aimes bien Nzembo na, et pour moi c'est belé lo ba Nzembo fait. Papa e bani okimindako,
nga makila mabe makila moindo aye okimi nakona yo okimi bana bayo nani ako